Devra mieux groover ce soir que les fonds des mois. Alors monte sur le dance floor, laisse-toi aller, n'oublie pas que toute la nuit il va puis tout le monde autour de toi. Baby, baby, lâche-toi. Darling, laisse-nous faire. Oh, on est là pour toi. Lève ton verre et bouge ton boule, bouge ton boule. Girl, viens sans stress. Il n'y a rien qui nous presse, surtout lâche-toi et laisse les vagues monter en fuego. Sasa ile dada nambo uyoga mzigo iwa au zo mpepi klimati bene ya kuyo sana nazo mboga so na zando na liyo Oh, si c'est moi, je suis au temps où j'aurais dû tirer ma colle. sungura za ngimponya uyoga Bon, là, du ménage, na fatigue wa ujiwani. sasa ya uzao ya kama mnene kama tunakuta dada yeye za kukonda haya Yengana kati ngoche maplate. Yo mtana maplate sisi patana yo ukenda usuba pato na bibia sio za kubeba yisi tatani ni msipwa. Uno mo yipse ina yesu kana mai. kwa shanja ya sante bia za kunemeza ya mte sio bima mtu ba Ikas. tika na yo Watira uji. tika uluka makamna tatani yo Watira uji. na shughuli mabovu na kikoso Senga alirunga. Ubika yena usuna ba premidi. sawa Yesu ane pale. sawa radio swala vya mboga na memeano mboga na kuchapa gari nenda Koko. lelo na vandi ya mpe Musique. Van kalo kano musique. Papa biso pe toke sa ni marché. Kama Biso marché? ma ba provision. To ye to memelo ni. usomela nga kondolo yini kondolo Ah, kondolo ya ruzu wani buta wani tondolo. Wewe niki yolo mwali mboko hiki sasa hiyo uza kuponya na blogo ya vie. Exact. Uzolia ba saucisson, ba boudin, ba jambon, hizo si ba blogo wala kipo. eza kusana ngai soko kumwela maete mama pana usumba ngo upese ye mungu wali mbongo akuti na kata wenzi luka una pesa No, wa hiyo zolia ba tondolo au point de vue boudin ozana una retard. Papa, son garçon vrai, ou à nouvelle ou le dej makolo so ka aya mko wana chile Donc ko système on a juste une escale on est là. Vous fani jongo ba mwana. lubaga Système mboga na mboga pa radio nyoso mona na. papa ça la posta la. tona simba shusu lo no tena ndabo Ngape Tu no. sais que tu sais pas pour ça c'est lié au son là. Pas le téléphone. Ngano kwa ni kana au de casque. Système donc. Après le bébé qui peut soigner le. Shung lai. Mais bato nyonso babengi. Alexis Louwao. Mais il faut les bases. C'est moi boutique à ma. Et pour perso. Tu là ba tu nous sommes tous sur un papa. oya kudai Goudre. Papa. Na jimu tuwengi kwa wala kutania lete. Papa. sikuyo Clé de compte. sawa Tu makaa tena kwa hiyo. Kibiza wapi bani? yenda ngana na tabi na kutuma sumbuka te sabu lembenga samba kupyanga kutumwena na party kabla ya mziki mimi sina shamba Eza ni Kizanga. Jana lem tu lem Sante. Santa bibi awa mtu kama ya ruzu azum tu goyo mtane abimina na pikisi na ndenyo su Santé banam poli ni fa bana voiture. Ai bo conduire.
Asa ndani. So mwenye ukukata zui bonga ko. Atina kita la zui nini? Use. Ozo baluka pona ni. Ko Balu baluka. ini linda. Mtu kwa stante ni kundu. Ngata unaloba mundu ekso na gangilisa. Utitika ngana ana mbangwa bonya bobana ngaba sale bani. Mwana wana zaka timoko. Tu bimakana kwa tia mususu. J'ai un programme bien élaboré. Lundi, ma voiture est rouge. Mardi, voiture bleue. Mercredi, voiture est verte. Et c'est de suite bon. Le jour, il y a voiture à rouge, il y a abîmé la mode. Ça te va pour moi. Ali uyu wangu. Ko na pekisi ayo Yo, kitu c'est kile. un Na bigisi ya oui, buki. c'est bon. Ah, vous savez. Même yo, so madame Tuka. Bachaka mbikonga. Tukuta mwana voiture moko oyo ezali protégé en plus. Oui, bien que voiture to bimana mo. Na so bana kala. Soki olati ba bloc en autorité, frère ko fois. Ah, mon weli. Fala ni lo. Mais non, c'est un système, mais c'est vraiment le Japon. Le catalogue comme on a Obi kena baya kapela la ta air. sur la bloc en autorité là terme. Ah, na lendi pele loti. Oui, bah voiture à faire toi. C'est un bijou. Arrière le plus. Oui, bah on. Tu ne vas pas continuer dans ce mot dans un système dans moto. Na hivi on a ta phone Et puis partout tu cries qu'il y a moi ce mobile. Mais en rouge il est na tête. Bon, on fait au revoir, hein. O le benene. Au revoir, Toya. Ah. Mon weli penza. So mama se alati bloga matoite, frère vous êtes dans camion. Nani sala mon weli. Apart kana kutaje nani sala ni. Ah. Ba ume kwamba batala ndamana batu msusu. Nani? Oh! C'est ça. Comment ça va? Ah, ça va bien. Ça va bien. Vous avez la radio? En tout cas, ça va là, maman. Nambuka ça, il faut na te hawa kwa sasa na munya. Yamu na ça va là, maman. Bon, isobe. Kalipemata unafanya kila ndapo. Leo tunalala na television. Papa wenu asifuati. Yamu ngapi na zako ndoko pekee. Hizo zako niingiliza. Ipesi ngampasi kwa banzengo tusala kuyemba na muka. Bamena tina biso. Yamuka kaba kofi bayemba. Bawemba. Yamuka kaba papa wemba. Bayemenewa. Bayemenewa. Nana ngoyo, ndeko na ngoyo. Bajuna mumbafu. Jumba. Ya Delta Force. Kasi bamena tina biso yako dawi. Tala, sisi na. Nyanga zabu hii. Tuza uzungu na muziki. Ba Olympia wala baseniti. Tukubeta huko. Beta ya. Uyoke nga? Oye baba nzengo. Tukuzwa yave. Oye baba nzengo tusala kuyemba kala. Ya mfumbwa. Oya. Liya Kaka kamfumbwa mama. Liya kaka kamfumbwa papa. Liya kaka kamfumbwa na pokwa na ndako. Fumba balamba kamba midele midele. Fumba balamba kamba motindo motindo. Fumba mususu kutwe belate. Kaka na Brazzaville de balingango china koko. Place wajua. Nandi makite yokola mbabagi. Fungwe zanga bambisi na koli yake. Soki badendo ninyo za koyelanga. Muno kwe mesala kaka na kudunda badi ya moto. Moli mwetindi nga imfumbwa ngala sombe. Kanisa feti na biso na matari mama. Iyo wana ba melodia ndewa. Eba mkono wendo kaka yembe kaka. Ayolele. Wati. Ah! Ilo ndewa kwa biso ubina. Uyemba tusa uyemba pia. Siku ubina. Kwana ubina namona ka genome moko mwana moko mwashi na quartier. Jeune fille. Sawa. Yazana tija ubina bina au tuzoea ula sabiso. Asala kaka pembenya. Tamu kuti munyete. Ah, na mundi mwana moko ata kubina wana. Mwa msana yeye wana. Soba leo kaye na ubine. Epi abina. Zoyena. Zoyena. So we das mo zo ne. Balole. Balole. Yawa. Ah, sa. Zoyena. Zera bana. Ema batombo what? Nanda kuna piso pema. Mama ya. Ah! Ye. Ya kau mama. Dongo ba danse tuyoso. Batika kande mabumu boye. Ye danse. Siko yo. Ba,
ngara dinga siku nzako nasa kutala yo bien ay mwana moko bogari Kulo ba dewo bingengene ya tu ko dinga kai. bongo balinga yo sawa balinga bogari nde bakumisi yo ta namu jaga na sala wala mama biso nde toza na préparation toza kokota tidio soko babande biso bimi tokobeta na olembe yango tolingi bango tomema yo sikoyo kuyemba tuyembi na biso me kupina nde yango mutubaa biso to wala ayo me Kumana biso kwa matata ko ite tutala deja bolole c'est vrai mais bien quand vous êtes dans bien bolole ba ngwana biso ba bolole te yo kana na bina ko bolole mama bolole tika ba kuyima yo abolole mama kita namo abolole mama abolole mama bolole sisi kama midase abolole mama Papa. papa iloko ezali awa tosala orchestre Orchestre nini yango oyebi tie mobali nanga aza motu monene peut-être nde tobandaki koya boye te na bakamarade ne mama bima na yo nzana ya palora ndako ezana oyebi solo mapeka no ete solo moko awa mapeka no ete solo moko awa donc mpona na etende na luka parfume baparfume ndako oyo po solo wana esila ale ima mama tokoluka yo yo mama autiwa mosusu kuzwa mpata yokenga bongo akenda kobimisa papa toza koprépare tokenda olympia papa mungu olympia na émotion yo jipe yo wera papa olympia eza kokipe lisusu te yo wemba napepekapeka bakonte bawela na bajibe bino mpe lisusu bakonte bino même disque d'or wana tokotwango tokozwango papa biloko kande na sepe nango te na sepe na biloko te basala ndenge wana te papa naiyodeli apa atia na stade ndako na ngai après tout kosalela age ndako na ngai eza sale ya répétition te oyi tala bakiti sikoyo ngai na posa na sono bakiti moya ya ordinateur mais obomela ngai yango lo bakiti donc mobilier ozali cher koleka na monde mobima na pesi komani na italie lo bakiti oyo nayebi soki moto aye afandi soki aza na nzala esignali déjà kuna na cuisine ke non le monsieur là oafai na canapé aza na nzala soki moto aye afandi alingo soki atike eza te ezoyi balekeli na poche eloko eza te esignali ke madame wana aza na tike te mais awa bobomela ngai yango po toza répétition ici la réputation réputation est la mère des sciences et les pères des sciences et les familles des sciences et les enfants des sciences papa bon eh papa yo kolobaka lobaka soko sima nzela kende sima kaka nzela kende solo bati na ndako aussi mais muna yusukola te oyo kufandela mais maman yo aussi ça les bonnes et puis papa attention tala yana zungula oni talo karo moko oyo ozomona papa soki etekami famille na bino mobimba mutu moko na famille na bino oyebi soki ozwa nini montre loboko na karo moko ali loboko momwele yoza comédien de tout ngambe na bana nazwaki commissionnaire moko na likamba papere bazwinga mwa de chambre salle de bain cuisine mpo papa ke tovanda mpo makondima mpe tovanda na tata no boye te yango nazomona nde tata ko ambutenga obiki na olala subie te papa nona aza na ndoki te soki osali loko eke rapport eke na mboka yo osambela te obanga nzambe te banda tata no aya awa bana bakomaka kotambola fati avanda zu vraimen andako te yo lingika tofanda esika mona tata no tata nanga mponi afanda aya moko osala bino mwa ye te ngaa nosepela komportema papa te solution na makambo nyonso wana naona monsieur oza oui sikoyo papa tala otiki radio likolo ya kiti
pesi nango yango ministre intérieur ya Zimbabwe akoyao aya kokuta radio likolo ya kiti akosoma nani soki nalobi mwasi tanso alobi mwasi mabe ata mabe kakuyaka nalanga tata na mona Seba, yebo ngokwati. Anamwe mbona ma. Oya melite. Mawale yene ndakuni ye. Na meli masanga ndangini ngamoko. Oya umeka ngaye. Na ubete penza kake pena. Pu na dendo pena afimba mbebu. Ayeba ndengana sana. nakwanga sina bosani alangwa na mbongo ya moto te moto nyonso oyo ayebi nga na zwi mbongo ne ye fulemela aya na futa ye yango immédiat kanga munoko ya mama na ye bamela masanga yo liaka misuni mama na yo takulutu aboni boye ko takulutu oni ya tata na yo nianga boni boye na ini zintira ngapla zintira mtsunga ibonga na lesko kwa fuanda mnya sokwa te maboko te so tu ya bosi mablo na sokwa maboko te yo ni pasani ka kwanta sute bwana yo ndiko na uliango sute soko lini yo te talinga banda to na lite blo no so na ulia yango siko te mamosa yo pesa mo kwa wa wewe na mkirifo uzana na kulaji ya kudia zama na usote te nyoso sote na sote te sote soko lio pesa mbona so mi kula na lambi kanga mnoko nyama ilongo kula mardi na sote to na sote te na sote te na sote o pesa ngandi mo la lamba fungu ba le kamera wana ukaba kwiti shaki amu nongona mera tena lango na mbongo mama na yo to na mbongo tata na yo ngane zo lesa bino mama mukuse ye mama ba ku tu se le yo lukuna ngabetona kwanza oyo ne buyi ne mtisa sala ndengwa yo yebite yakuti namo masangelinga kote tiango bon yo je nana lukinga mutite mota lukinga te bon takuti yo poso li nabi ko ba pe bon que du courage sala ngante mbwana nga minga njembwana nona nefe yo siko yo mona ngane ti fuara kana ngoja akulutu ngasiti lelo mwana sepela kana nzoto nga sona meli mangwasa nazala ka zanti yo ka soko yembite na so ape damas na mo liati te na lia yo siko yo lubaka yo zongsa yo nona neveye soko nona neveye soko nona ne siko le 30 juin le 30 juin après le 30 juin beti shit vous comprenez shit ya c'est le quoi na meli mangwasa na ubata ba shit ndengini lingi de so bandela oli nzambo wana ya jesi yo siko suki bato mwana nga yo kuto so bini sanga yo suko ndengini sani yo lubaka lubandela koti chabo ya jesi aye ya jesi beta shit ah bona shit Dielo makamno ozosala wana ko dielo ozopinta papa boye kwa mwana moke boni boye ko dielo o répéter nde boni na papa yo pe lisusu mwana lokwa dielo azopinisa binso boye ndenge nini ngapi na zo kama makama ngo mwana ngola boye binisa tata minene boye doni ni boni nenda bon yo se nenda kwa dielo za mbala suka na etse za mbala suka affaire nini ko boni boye ko pesa tata lokete
eza mbala suka tere bini sa nga ndengwa yo ka sangana puta elo ko sa nga ndengwa ko dini so fo biso to kama ta ma decision to lungwa o yinda ko o yinda place ngana melaka yo yi place ngana melaka na mela na balamani na mela na ba perbasi na mela na ba singlo le grand na mela na ba grand producteur ngala mela na ba grand producteur Jimmy Mukele na mela na ye yo mela na ba yo mela na maître pai yo mela na naza kutuna Jimmy Mukele yo Jimmy Mukele ngijo bon yo tata mubimba vraiment ya mwana mubadi kumilima makanisa jeune fille pourquoi na yango yoko oseki legi nga yo seki sakanga yuzanga kama kamute mwana mutata mubimba nakomi kuyoka sango no musika ukendawa nzola yeko nzolanga ingeye uzungawa nzola yeko nzolanga ingeye ukumana makanisi ya diamba tata mubimba sola masanga na yo lisusu de baza kulubala tata na yo be mwana kwatila ngai na sikoyo ba uvanda wana ngala kota ndako dala motalo ngati yo so sumila masanga yo na mvina yo sumila masanga ngala kana kusumila yo masanga yo mutomela kama masanga lokola ngulu ngane mvina yo na zitune yo so sumila ngama ngosa na sumila yo pona ni siapata masanga yo na mvina yo biloko azoliaza yo vraiment Seigneur mukonzi vraiment na plaza ya tata oyo sokosalaki no ata 5 mabata nde tozala bamaki ulekisineri nokusala mutu aboye vraiment nani libata ya zoba balesa yo mbika yo zoba tikangana kotila yikuna sokopa usakalila kubekala bino na lupango na ngai uza kuyo sikungala na komotambola toxi chaque jour bamolanga kala tricot moko eza bien te abotani mpe na nzete lamemela chaque jour natambolanga na tricot moko pantolo bamolanga nango toujours c'est la même chose bamasa na nzela toujours c'est la même chose tricot moko eya bien nakenda acangalaka naopolia moto apesi te basante vele bikena leli opesaka ya awa so ya opesanga liboko moni mama mona asilika azwa eza ya ngai eza ya msusu te memanga na muva ti avanda ezaka kaka bona mama na ngai ye tonga boye kosante po eleki mingi tiaka singana yo kokopuka ngai jani moka mama na ngai nini koshia ozwa mobali ya mbinga tozwa mobali ya mbinga fo ozala mpe na esengo ya moko boye esengo aza nango yo oyebi yango kasi yango nalingi nayebi so nende wana mpo nga na baprojet na nango fo nazwi lo palin ozo comprendre azoka nadi palin opa na biso bavoiture eza ebele wana kutu ya kotanga te ekoma nango mayanga papa na biso asundula mfinanga maleme te yo ozwilanga ka boye na babi ya eloko ezotumisanga sante epi jour nga alinga kozaka na kati ya voiture epi ntina omona boye ezolekelanga nazala na systeme nanga napusilaka te systeme nga napusilaka na camion baza mingi te bapusilaka ne wana ya solo soki nasiliki mona nazwi pruki natie na kati ya kar ekasi soki place akoniata mona nazwi pruki yango natieka na mbuyage yango mo ezokendaka oko eza nango mpo automatique soki nafinika boye moto ebikosekisa jour nga amona kozalaka molai mbinga me nde naomona na minute osante bezolekela na ngonga naokokanelekelo te ndenini kobulaka te wana mobali azatabaka zaka aza mpe na mbongo aza na makambo na ye vrai naboyi te mbongo me batayi oyo mpenza atalakaka tesengi ibitena te ifekolama te yango ya kitoko te sikoso tobina tondobina no ndeni kobina menga tobina no bien telemona lakso tala nga na kosimila mpe awa mama na ngai ye mpona simila na katikati mpo na mesure na ngai bata yango mpenza moyen te sante naboyi na nga to na larme tala kaka eza makambo te
Eta bena nombolo pena boy pan. Badanse pe. Yelele. Biso mi bale. Na boya yo te. Bonga na boyo ndenu mtana lari na yo. Nana itala Eh, mukuse na pe maladi te. Eh, maladi te. Eh, talaka. Na banzoto yango esimbi nango. Baluk pas vrai. Eh, talaka. Mama, vete. Biska ya suka kaya suka. Est-ce que les bolés Bagalère. bagalère. Mais natong les bombo bono isukali vraiment. Yesolo. Eh. Kaliso sumo. Bonsa. Mama ye. Olela moi. Oye ngana zo système wa papa na biso. Papa na biso pese ba pise. Yesolo. Yoma podi te mwana. Kasi. Kayo lo baso na peso bizo sala ngelo kwana. Te oh yo na ebiti. Mo. Santé belé. Yo ya bika biso balare pam pamba. Ouais. Et quel mot? La pesa. Ah, osulanga kaboy. Kaya suka. Kusala nga boy tena zabe mona batu. Ah, santé. Bo komo lemba nonga. Tena olemba te me Ya suka ka. Ya suka ka. Nase bolambi te. Foya ko websinga santé. Atuka tolambi te. Chef solar tolamba bien chef solar a provision. Nana capable ko la provision. Aka kolia ba mayu ya na santé zoko tanga te ozoyeba. Yo zenga me na lingi te na mona na ba diversaire milai po na Eloko makati. te. Na bula Santé mo benga na linga na zelo mbanda. wana solo. Ah. Vraiment mwana oyo nazwa bamama mbimbe ezalaka ntango wana te landez-vous yango vo apesa okima allo son allo na lete yango vraiment ifali azala ta na esepulu ya bien nga mutu moko ya molai na kamati ye yeyebi teke aza na défaut nazolandele kaka mwana mbongo mwana wana eli bapesaki ye etarte ti sikoyo nana ye te Bonjour ko. pourquoi yo benganga koko bonjour chéri fais-moi ce souci obanda kala mwana nga nafandi ya ogumeri mingi jira omera nini secret nani mafro yakana na secret moko puisque awa balo oyo moni nalingaka po kalime yali oza kolanda awa mpe baserviteur propre ya kosakana te mafolo po serviteur moko na namona te po sukulaka na nini o merci petit na ngai maflo merci beaucoup bon moni dendo ngai nalingaka yo ndengi ngai nalingili yo nayebi te nazali aku nazobela nazopela dikidiki nazopela nini oyo butu na bindotile nazopela mpenza ezoluka mbongo anga nzambe nakelukuta mbongo wa bandeko nani naza na classe te exame nini na sasa exame ye nani opete nokende ndenge nini atayi mutene nazoluka mbongo te oyaki na mbongo ngo merci beaucoup merci omani lelo ngai ko nalingi te tokende na biso ufana na ndako na ngai puisque naza na mwasi te yo moko oza mwana ndenge ngai nalingili yo mutu mosusu akulingo ndenge ngai nazolingolo te ngai bana kutu nazwa bango batata minene baza na ndako wana nazolesa bango nga moko nga nazotulunga na ndenge wana ta yo moko tendo nga ndenge nalingili yo tala kaka yo bolingi nga ndenge wana me lobaka makasi pete nini yoyo mokolo bongo yeba ite olingi mokolo te bana ko mbanda mbata to mbanda mbanda ozosakisaka ezosalanga fièvre mpena ndenge ezolobilanga écoute moi je sais pas sur
je sais pas. Parce que et le problème, c'est quoi ça? C'est pas ça. Ce sont des champignons, des quoi, c'est pas. Mais bois un peu. Ah oui, merci beaucoup. Ma soeur, on a foutu un peu. Je ne sais pas conduire. Non, non, non. Non, non. Je laisse. Hein? Je voulais prendre la voiture de mon père. Toi? Toi, Ronine? Mais je peux te donner la voiture. Tu ne sais Oh non! Non, Mais non. la vérité, je peux te donner la voiture. Yes, sir. Oui. Non, non, non. Oh. Non. Parce que moi, je suis, bon. Si. Je suis. Tu ne veux pas? Allô, Français Zobunga. Allô, que je suis le corbeau là. Travailler. Prenez le rappel. C'est quoi ça? C'est quoi en tête ça? Oui, mais le français, t'es... Ah, oui. Non. Oui. Oui, Mais moi, mon père parle toujours en français. c'est ça. Hein? Oui. Oh, parce que c'est les charabia. À ton âge, tu ne sais pas parler français. Moi? Oh, non. Non. Oui. Bon, attends, tu n'aimes pas la voiture? Hein? Voiture, n'a pas été. Oh, on peut s'aider. Moi, on peut s'engager. Pesa nga voiture. Nyonso zo le ba ma kama voiture. Oh, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Il y a solo. Ah, nalingi voiture moi te. Tata sana ba voiture. Tata bino. Et belé, ouais, pour conduire. Conduire. Komema. Ah, kumema na oyeba na kunyata ganshi na ganshi. Ya solo wana pesa voiture. Wana kisita baby na ye. Tu m'as dit que la voiture est en bas, c'est belé. Non, dendo tala. Moni mama malili zo senga mi bimisa $100 mususu. Quand vous avez belé, c'est $1,000. Nani? C'est $1,000. $1,000. Oui. Pourquoi ça n'a pas belé, c'est $1,000. Ya solo wana. Il y a solo. Posa kuseka. Mapeka mkusa moite. Ya solo wana. Il y a solo. Zila mkusa jenga pe. Si. $1,000. $1,000. Oui, pesa nga. Si. Bon, ça va. Merci. $1,000 maintenant. Merci beaucoup. Mais moi, je m'en fais. Hein? Laquelle là-bas? Oyeka potikile ngambo kuyisa batata no te. Koloba te ke olingi tata. Ngape na sana ngata tata te. Moni ka ande longi nde za tata me. So moni ngape na bie pozo mona nga mingi na buto So ko talinga na tongo na sa jeune prince. Au change Te na sa jeune tata mais aux environs. Merci. Tu peux me donner baisse? Non. Non. Non, vous savez, vous, il y a beaucoup c'est Et moi, je m'en vais. Non, je m'en vais, je regarde. Laquelle là-bas? Non, la vie d'un homme. Lobby, voyez, voiture. Lobby. Non, la voiture lobby. Bon, ou même en dernier. Ah? Ou même en dernier. Non, il y a un Oui, on va chauffeur. Te biso moto mema totiaka kiti ale totie suni eponge tuyena Nini? Yo même. Ubeta bakake yo ngo. totiaka tabouret tozwi nini eponge totie likolo Posa kusaka njalo. Tokambilwa. Bozosala miracle bino. O même voiture. Koloka te wana. omonaka kala na olelo Bon, ça me fait ça. Bisous, pardon. te à la prochaine fois Bon, attendez. Yaka. Bon, tout ça bisous ngana longola munoko nanga me pesa bisous. oh te soko changer yo veut changer na tongo wa soko changer Mwana ngo miracle nazi. Tara koko ko basombi. Ah, meli yango te. Merci beaucoup de malo. Nazo lingi kaka prendre mbongo mais yaza yeba te. Ngana ke linga mwana demi Dakar boy. Ba loki ngato. Si ata.
lezi kusile namasango. Yo. Kolodi. Oh. Yo mwana mubimba. Misala kudingite. Kaka kulala na kulala. Mpuna za kumuna yo Kolodi. Ushanzi. Kolodi ni prima. Ngada prima na sabu kama. Yo moko mwana nengi mo. Tata na bino nengi mo. Budi ukomesa ndako yo ni. Na chambre kuna ba mikoko ya ba manga. Tata na bino nengi mo kupena nga azwi akomisi masuba. Zena na ko. Kiadi. Tala mikoko ya manga. Tala. Siko yo be kusianzi. Samre nyo siko ba manga na ba manga. Kupe ya tata na bino, ala ta kupe na tata na bino ala daki, so ya masuba ta tala ngi yeda. Firma na sabu kama bino. Kolodi. Na sabu tu, Iloko ni nesana yo na nzuto. Iloko te papa le kino pe. Iloko te. Kopo ya basoyo yo na moni kuna na kwe. Uza kubela. Malaki ni. Bani ya mamu tetu isangai. Ukosangai te. Ngai. Nadia na kaya bwa kutumba. Diboso na yo. Namona mingi. Kolodi na kusema uyebi sangai. Ya nani? Et puis asalaka wapi? Nina moya nani su papa leki. Naza kutuna. Mupaya wana sana yo na nzuto. Imuti wapi? Yo. Diboso. Ibeta ka boye. Ibeta ka mbango boye. Bon, nanda boy. Nanda. Luba. Ilo. Ngai. Aliyebi sana. Iloko. Ya nani? Papa na kopa ya kama mbani na mwana. Wazala mubaki na yo. Ho mbanza mbrema senyere mukonzi. Nasala nene brema. Nanda kuyu makamunyoso mabena mabe. Kono nini ukuchema kanisi na yo brema te. Anga nzambi. Musiko yo mwana mbuna. Ukendawa. Oya dingayo. Nzola yekunzolanga. Ingeye. Ukende pona. Babenga yo. Nzola yekunzolanga. Ingeye. Uzunga boye. Babenga yo. Nzola yekunzolanga. Ingeye. Yomoku. Kindumbo sa kutika te. Tata na yo. Muta kuiki. Sigoita. Kupe ya boye. Ya masuba ya tata na yo. Yo. Ichi. Wani ni uzosari. Kupe ya masuba. Bam na suba kito yo suba. Nani kani kusuba? Alunga wana. Makamzo yebsa mwana nde ya masuba. Bona yebisa. Makamzo yebsa mwana nde ya masuba. Siko yoka gaza masanga. Yoka. Namelete. Naza fifa. Ndemi usa wana lelu. Busa kukende bini nyoso. Nangambila. Naza kusombele bini batriko. Naza kusombele mutu nyoso wa. Wami je. Ngayo ni. Sasa setu kene gambe. Sumba ngombe. Lelu mukutia kukumeza. Sasa kutu. Sina na. Yana. Mama mdabu kasema. Asubiri ngana mtuta. Tika ngodo makamu masuba. Makamu tusana una ndapo. Kisa kupesa gani somo na nsutu. Bo. Dikambe yari wana. Je, kama tesa setu kene wencha. Wewe. Na yaya. Sasa kutunda. Uzwa musala. Kwani? Ukoma kusala. Ho. Ngana kamati oyewe kamfo kuma sana senere oyewe ke ngana kamati nani oyo mwana ya mvua Okupomela ngai loko na zaku dingana sadi na fulo mapa. otubwaka ile ngoni zayo na mbongo kamati mvua mwana asa kupesa mbongo asa kutana simate Mwasa dingi. tere toke gambe Baba. Mukukende kamila na boyite. Yaya. Makamu nene za kulekana ndako. makamu nini makamu wani tari yo ngana langwa ka makamu nini ngana go tete Vraiment, yaya, yo penza uzali neya
futi fefebele. Oui. Hein? Oui. Oza kucha oui. Diego, c'est assez au Kamadi. Tokela Vile mapenza yo mkono boye. Ukupesa education nini na mwana na yo. Yende ngasa wana education ni ngana ko ba no pesa mwana mukole boye. So kitu lembie. Toke kutika yetana. Na ba afana ne na ba na uzabakiria. Oh yo ndika mnini sasa. Unzete tenga mabomo na tolini ba ofesa. Kama mnoko yo sabie. Dala. Oza kumona mukoko ndio. Eza yango moko te. Eza nini? Moto ba itika dikolo na shamba. Na ba manga. Nana so diako. Oyo. Oh, tu solo so diako manga za babi. Nenga sako ye. Asa na mukumba. Nini? Oyo asa na mukumba. Kumkito Mukumba. Mukumba oyo. C'est quoi ça? C'est ça. Je comprends pas. C'est quoi ça? C'est quoi tu veux? C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quoi ça? Sana mupaya na njutu ko? Oyo. Claudine ko? Mungo Yo. Kia. La muka ya mama ni. Yo. Mama ni yo kufa. Yo sana mukumba. Ozuri yango. Toujours vivre dans des difficultés. Toujours vivre dans des difficultés. Sikoyo, ngateka munene boye, bazokende ku, nasoka mbongo, nalesa kabino. Oza kulesa banani? Oza kulesa banani? Naselo bayi. Otika pe mabolesa wana na ndako. Nini? Fana penga. Balo bana Zita, bazolo bela oteka koga pesi. Rwanda. Na baba ya tasima na ko tuzala kalme, obaite boki, tuzala kalme. Jeno. Batata mutu basana maloba. Allez, sortez. Oza kuyo. Yaya ngai. Dikamuza diawa. Oyo. Tuza kukende kutika ye. Paya mubali na ye. Yo, Claudine, tout le malade, nous sommes votre père. Oui. Moi, le conservatif. Votre père. Vous avez dit que votre maison va maman na ye. Mais les enfants, maman. Ici, j'ai parlé. Nous sommes votre père. Yo. Tout ça va t'attendre, yo. Vous savez ça, vous savez. Il y a des services sur les loups. Mon père ni vous savez vivre na ye. Faut plus to ko kasa je yote. Faut to vivre na passe. Ye vous savez. Mubali na ye nani? Mubali na nyoto ya ye. Mubali na ngai kuni bebe santé. Nani? Bébé santé. Bebe santé. Ya. Lengi na ngai. Ikameza wana tozoke kutika sikoyo. Telema. Kama mataka na yewa zila ngana kama mataka. Telema, malenga. Logota. Zila. Na kini ulaksa mubali na yo drani ni yo lalilaka. Dramu bimba esila makila. Tozoke ni Bebe santé. Azandeni. Mbinga mulai papa. Mbinga mulai. Azambindo. Mbinga mnene. Mbinda. Mnene papa. Munene. Lukula tatana yo. Sababu yo taki. Azam munene yesike basana mo. Bana ko papa mama Sala kwe. Abazana mo. Azam mo. Tokusenga ye lelo. Kombi fwe bima lelo. Kombi na batu na kati na ba recevoir. Bana kaka ko. Mikolo ye commence à sentir moi na yo. Senga biloko nyoso sala ngo besoin. Hommage de mafuta quand il est le mode. Déjà au Kandawana. Tosenga ye kombi na batu na kati na recevoir. Batu mafuta ba ticket na mafuta bien na kati. Ano. Demola, nana ngamwatite yo na mbele. Mario. Yaka. Na patron sa yaki. Nano yete.
Mais oyebaki yango bien efona kende hôpital nazonga so hôpital na baprès-midi awa me ndeni oyo kozwanga toyebi bien transport eza pasi moko oyebi likambo toza nango mikolo carburant ezomonana te carburant eza moke carburant eza te mwana ya kuna eza te carburant ezomonana te na bapo eza moke na boyi te bana oyo batambusaka bacarburant oyo bakadafi wana okosomba epa na ye te nanyokama transport leta esapekisi bango bazozanga bango keba kolongwa nde nakomi sikoyo kolongwa elamba olati basomeli yango mpona kolalela okomobimabima nango ozokisa biso sonia kanga yo ulasanga ulata yo biso tulate bamacanto tulate bagrife ndenge na ndenge po kaisa ngaza semusicien basese tusala mboka sokuzalanga sisini yosala mboka nga mpona to yibisa tata na yo kutisanga tidio bakota studio nga mokusongo na lobi awuzango alégere nzimoliyoyebi kasi nzimbo oyo ya santal wana bana wena mpona zaoyi nga neti partir visiri wana megla yokwakavwa nalingi naboya pe fofo soki natindamana mokili kaka mpona lambaka fofo ya minene lave nanga mawa tro nakuma kulia nanga ikolo tous les jours nane batinda ya tunda te na mokili olenga fofo silisoke nakikoso lave sima nango yo wana ulali baosao nakomparu tifele manje sasa kanjo lemkuwa te donera pandesiti ya mchambo ngumena yibuyemba sikoni ngulo batusiki mpana yo te batisa pa nga te mena megri yo ndevwa santé alinga yibiso le kampo moko mama no oyo aza kolukela nga ekomi mamation so azalaki tata nde ezali tatation yaye ekomi mamation mokolo aparkese bakili aza kopesa mongweli ye te moto akuta mongweli nga nazali hotel compositeur ya mongweli donc nga pare na ye maison mare nakuti mwana bon lelo yavana kopesa bakide nga nalongwa na ndako oyo bazolanga ndako so balengi chambre oyo nalala eza monene bafungoli yango porte kuna bakabuli yango bazivida yango bati chambre nga nakuti kuna soko akombine okomona nga na mama noto kubeta na aisa papafuwa makamoni esila nango yo nde kaka po boyokana te na makamoni esila nango aza na bakampisi moko mama na yo akampisi kampisi te bakonza kuti wapi tiseko francis apasi ozoyo bonjour papa boy bien oza bien mani ye mo yabibisina papesti yabibisina lendo azawa nasha mwina titidi moya olemba boye fe oshisi kwa mimi nasalaka te bengelanga na hotel mpona nini sala mbangu bengelanga nanu ye asasoni papa tika na okokoloba te nalobisi yo te mena tuni kaka salini ozokoka te nde nazomonela delo marke oyo azali donc eloko wana oyo nazomona ondire eza ndoto bakangina banyama tika mwana dendo nini nasala te mpona yo eloko nyonso yo senganga napesako dendo nasali te nini mpona yo mama bon nazolatisa makambo nyonso dendo nsima desi obominga so papa noyena oloba nini naoloba nini angai ndamo usala nini omeli tina mateso omeli ti uleso mateso te bongo te sidongeza osainga makambo esepesinga te malaki yoso zembo me nga libi mwana oyo mema ye na hôpital basala ye benjamin suku basali benjamin maladi bakani mwana uyebi yango bien ke nzoto na ye eza bien toza kobeta yesusu ntango obuta ntango bakopesa mwana ubana miokola azobela te papa nini kasi mama loba te mono nde naza wana nake kuna na hôpital
to basalba examen makambo nyonso tu papa nyonso basali azali na malaria te lo moto obela nde te me aza kaka nango ngongo nini yo ezosala mwa kilo mpona oloba ngo aza na nini oyo nini nini ngongo nini oyo ana mwana na libulu mama nanga nzambe o Seigneur na ajwa yo 15 ans. Pourquoi il m'a dit abandonner? Seigneur, d'accord. Na toka na mengrete. Usisi répétition ya tata na yo. Tata no muto zanga fier. Ba yini yende wana. Ukubala mariage te. Ukenda kulo mutabiso kutalo. balege mususu oleka te Tirai. oleka te legi na mo msima Mawa. Ogolo so ya mbaka mali ile. Mtoto ya bibi. Ubeki susu. Dendo pena yusu be. Nasupila te kama makama mwana te. Monsieur. Lelo yo qui pose un d'accord. Hein? D'habitude il faut d'arrêter jusqu'à 7 heures aux de la nuit. Bobona sengi no papa. Bobona lelo na tumina kaiti mkono tufala bimaka. Yo naibite na vie yo lelo ko nini yo luka. Okutama na famille pauvre, okutami nga papa no nazana mo. Posa. Nga papa na mbongo. Donc nini za wasoba basi abato mbongo nyonso na mulongo, bato nyonso na mbongo kisasa basi bona mulongo. Le seul mulongo wana ibani na bon point victoire. Nga na kusala na église ya Saint Joseph. Wana bato mususu yo yebi ba kusala côté ya ngidinga. Bato mususu bazana mbongo te au monde na France kaka na mulongo na aliko se retrouver na Chad. Bolo ni yo okubuka na vino oyo kozwa te. Sikoyo tellement. Je veux vous dire une chose. Banana ndako, banana ndako boye bagé. Le nom ko na mbongo nanga. Mwana wa tosa tellement. Tala, mwana ngana lingana ye. Po asa mourir. Mwana elle se comporte très bien. Le héritage de la ndako sur le nom na fupi. Muto kutika na blogo na noso. Ndako ye. Hein? Yeah. Non, d'ailleurs, tout à non ça la testament. Testament na ça la bien donc na testament. Donc je vais stipuler que tous mes biens et pour revenir à moi pour hier elle se comporte très bien. Moi non na ngile. Testament pour uza kuluba kwa yo yibite mwana oyo uza kuluba utika so estomac kupesa ne yo yibi makamba sa Testament papa. Testament balo mo testament ya bible ba pesa mwana si mwana oyo akafe iloko ya sari na ndima tena anja mwana oyo ndio tuzula yenda kupitulingila yebiso yetu na kati ndako oyo mwana oyo ndio kutakukusa Papa melata soite. Usuko mnapema kimukolo. asala iloko ya grave ya kusala fine pas souci. Eloko ya grave na moni ya kusala c'est ma fille. Bolinga te. Ndenge na décider za bongo. Mwana zotikala na ba bien mieux. Soki yo na kupi papa yoza te mwana oyo akuzodongo changa chimwe to pia Papa, je suis quand même homme sérieux. Et puis je suis responsable. Je m'en vais. Papa, moi na ya mugulu, sala na ye. Moi na pe ya bien, sala na ye. wana bado na pesa Oui, on te cause là. mungwele na kuluba boy pwana mwana oyo uza kuzwa mutu wabi joye kula keti oyo balata kama keti sokulinga ngote yeba ke mkula mbula ikisasa yo uyo kama leo kako ni amoyo muna kama leo akenda wale ndio wana ashanza kuleri maza pente te mwana oyo ngasi boy na munike asa mwana malamu kule ka oyo makamba sari sokungala yibisi yo ngwele kunengrete akafe na nini? asa kafe industriel Asa ye nini? ndenga azali wana azali na bunke devant donc aza na mkumba C'est-à-dire azali na sene c'est-à-dire papa azali na mkumba bakosala nga ba humour te. Papa zo basolo maladi omona zobela. mobali na yo te mwana sala lela mwana Maladi omona zobela le Kuniata. Toi, batili yo na lipa vraiment. Quelle audience. Allô? Bonsoir. Allô? Bonsoir. Oui?
Attends, je vais t'emmener un petit problème ici à domicile. Hein. Je vais te répondre d'un moment à l'autre. Bolobi, docteur Assaï, c'est juste. Oh, ma maman. Et ça, dis-moi là. C'est bon, docteur, c'est bon, non. Ou bien des choses, non? Moi, non. Banda mukige banda tayo yo si zwa banda mukige banda banda mukige banda tayo yo si bamona wana mkumba to bandolobela nini pe to ko expliquer ba na komema yo na komemona biseso ba maman balamba bakwanga soki komi ezati ba rétiser ko koni pour je suis humilié donc singa soni na ndako yo nyonso nazo kona yo mama oyo kinga mutu iko sala ko te ko na bisu na ngaka ko si ma pete ko na bisu na ngaka wewe tenge nani wale pesa ba yamuda sondrio bitumanda sondrio na sepeni boite yo mdo pesa ba no ngai nazo life ozo si mwana pesa wewe tenge pesa soko tekisi yango chaque mbauti ba kido banda okolokana nini yo jamais ekana mwana ngolo balanga mama ndori poniko oyebinga yo nde mtobebisi bana yo mtobebisi bana tala mama soko bebisa yo na kutiri na bisu na kobota na ke papa zali awa na kutiri na bisu ba kitaka de ba kote yo kati ba mengo yo kana so le lo ngana to kabo to kabo na mwana katika so ngana ni to ko ngana to banai na pasi to banai na pasi oyi komi dona na munyo komo lekise muno fega na lobi na yo vous avez pourri bina bia de bakata Papa, na moto ka omoni bio possible omoni bale mo tabe possible azo bana mbali ngo mbese kosh o bana sali pona mboka na yumu pimba na kuna bibimbe boni na famille na yo na uluka ko to ya kabisa kafe ya bibimbe hii semeni na maji kolo bala ngabo ite to bongisa mama ngalo ta ki to yo na bongisi yo yo bi babunsa yo yo ko ta ki to ni to zo na ngala to ko yo le lo bolo ba te boy to zo na mwana nenga za sala na hiyo hotel ma awa olinga kibwe yoka to zala bakata ningai boy. mani papa Okoti na bai. papa yoka to soigner na yo sina soigner si yo pour que vous ne pas je comptais sur mes enfants ce qu'on va faire sikoyo ndenge za papa nazala kanda tuzokutelema awa tuzokukende Di ebali ya synthétiseur tozokota na voiture tozokota bana alizwa pe décision mpona ngai mponga nde muna tindaki bana so na nga ntangela bana miso ebakata tika bana tranquille ebakata bona na mbau nakokende mpe tokabwane biloko papa yo ngolobani ozofinganga nyama yokokaina tata yokokaina tata nanga atikanga tokekaka mwasi oyo nabongisi yo ozalaki mwasi na miso ya bato toka koyoka nazalaki mobali yo kamanyole yango yo awo popo basana ndako lata maketu wana toke na ntokota wana melipangusa tokwe tokota kwa me zaya lupango nga na yakawa yo yakawa na yakawa yebi bangu na yebi bangu nyonso beta porte wana beta porte oh basate ndako ngo neke prison bibende zena na tala na sima tala na sima tielo osamuna makambo nyonso eza yo yo ozali yaya na ye okukuteya ndeko na yo mwasi te nyonso kusolaobetaka bonkuyo osani osani oyo nyonso kaka osani tika tika yo nazo biso tika mpesi mpona aza na kwiki nde tielo babetaka tata te tielo lokolo osali boye okomi libata
Pardon. T'es pas voulu du pardon. Pas voulu pardon. Comme ça, il bat ta tête. Pas voulu pardon. Il n'a pas mal battu. Pas voulu pardon. Merci, Kakoulou. Merci, Kakoulou. Yaya, ngana utukutala tena sima bazate. Nolupango ngana yebi yango. Awa kolodi. Nolupango ngana wa. Yaya. Ngana yebi nolupango yo banani basalaka. Pape sobe kama ladi nangaji. Yen sobi. Tuyemba kale banzero. Bo. Nani patro wana mundewu. Nani susu. Na bebe sante. Mi satu bana mi badi. Bon, Yuka, tokende mulaite. Yem mundewu. Ayaku bebe sanga mwana oyo. Claudine. Ngana za tatani yo. Uyebi yo moko soki na siriki ba. Okoma neti libanga makolo. Tout de suite. Quoi? Yebi sanga lelo. Ndengi tatali yo ya utuluba. Ngai neza nga mulangwa. C'est ça. Muta kwiti tata na bino. Muta kwiti kele komisa na journal. Ilo za wana. La tele baketi wana. Na tisi fwanda. Yebi sanga lelo. Soki olingi okoma libanga makolo te. Luba tout de suite. Oye burudingi yo kufilaki. Nasa kutika yao. Hata mazate ulala. Brasi kaka tata na yo ayaga kuyemba banzengo. Braso ye kubebi sila. Masuta. Braso ye uyembila banzengo. Brasi awate. Lubila ngaye. Balobi mbwebu. Bebe nani? Bebe masaka. Bebe sante kuti mwana muke. Mwana kutolongo la ye. Bon nani susu. Nani oyo na. Kinweru esode. Wana bibi. Wana petata kamaradi nanga. Ye mantobi. Bon, alo mantobi na mungwebu. Nani asali uzabangu mibale. Papa bebe sante. Asa tata penda. Jaje. Honga yo. Nanu na mwana. Asa ina endikape. Bebe sante sa kumuna. Ta. Ngai kutu akusukilanga awa. Donc asali yuka pardon mwana bibila nga na volonté parce que bana mukele yuka na kwa masuta yo mto yebi so ki bebe kwa tango na pete yo kake ta oyebi so na siriki okozwa kake de pas vous multiplier kama mnoko mo ba comme ça li batali ko na yo na bikanga buso okozwa kake ezo na dendo oba no kusumbila na mnoko poso na pete yo kake un mois suspendu. Ça va. Ça va le nom peut-être. Claudine, le bilangai. Nengi tata legina wuto luba kwa. Le bilangai soki. Mutachi yo makambwana. Mungwebu to bebe nengure bebe sante wa. Asa ndika peto mama ngai. Lokula lupango za bie tukulale la. Le bilanga mala. Papa bebe sante zambinga. Mbinda? Mbinga mnene. Tala yaya. Mbinga wanaza kukumisa mwana mungu ya mukia wako. Mwana muke. Yo kulibaka ndenge wana ta muke. Mwana sazu yidi banga. Oke luba muke. Mwana muke. Siko soki to bakena komi. Bakuliba mwana muke opesa ba reso. Tele mana njo. Ndenga zadi wala. Ba kuti mabanga baloba pas cochon te. Mwana wala ndenga zadi wala yaya. Fonda. Akusukila ye awa. Donc tout le bazaria. C'est bungo bungo. Asa kutana ngani sosunia. Asa kutana ngani. Okezwa nani oyo nani. Ngamati ko. Tuzo ba maso oyo bakata ngamati. Mubadi naje. Claudine yo tula mwase mbinga boke no ngamati. Bebe sante wana bazana mbongu emunani. Kombi fo bima na batu na kati na tike toke. Bon, namoni tuzo ngona ndako mbongo tu ya mkono susu. Lobby toke. Soba boye. Ok, donc tu n'as eu qu'à bébé ça. Vous êtes tellement pour moi la présence. Vous êtes tellement. Basa na mbongo me mubadi nde. Mubadi. Mwana muke. Mama bende ko lelo. Mukose munene mabundu. Asa munene. Bon, kesita. Oyebi so balwa na mukele.
musereke te soki aza na se senga niongo na ye mais soki amati kaka na nzete mwa yo senga niongo iza te siansi tomoni ndako tuke balongwa bino na bino bopapa noki Utati. C'est ici, papa. Yo, Malembe, doucement. C'est pas grave. C'est quoi, moi, non? Oui, toi. Mais c'est pas une maison. Oya kuingana kuko lala kesho na lala fuba tanga tonga. Mungu Oyo ndako ba lekao. c'est là. Tala ndako batala. Ngai, c'est tu kumia wa, naza comprendre te point naza ukamwa. Manga zokita panga panga. Naza ukamwa. Yo, laisse chembe. Naza ukamwa. Ndetu hili kutika mwana oyo hawa. Mena kamwe awa ndengo muni hawa. Muninga nanga yo yaga nenda ukona tuyimba na yeba nzimbu kupanga bangu yangu. Mais siko yo tinda mwana oyo meme bisu. Papa na mkomsuna wako kutabino na ndako. Mais avonda kawe. Camarade wanafanya kao. Et puis yuka et puis soku natari na kati na bango ndenge bazalakawa na ndimi te dentro kuuza mbari yao. Kwa soku tari bazali ye sisika oyo yaga kuna ndako. Na yayena ye maître pao. Dala nana na ange sisika zari ngara ye tukuzala ba a peuple bambula mo yayana ye maître pao wana bazala mwa ya mkulubi ya ye dentro yende zero Donc mwana na mtu asalimu. apale ba na mwana mwasheki Ratelo wana. Yo nabia yo na ngapi pana natana mboko. Uzonia kitoko, uzomela kitoko, uzoleta kitoko. Eloko niyo uluko na ba famille boye. Ba famille pauvre. Awa ngana kolinga même pas mbwa na ngala lao. Ça ne convient pas même pour mon chien. Dis, nakukunieza yo. Dis je pas dit nini. mwana oyo sisi répétition na biso même na quartier Osambusinga. Eh? Uzolia kitoko, eloko niyo yo koluka. Mais papa, bino bwana kumisa yedu. Vraiment na yeye. Vraiment na yeye bozo na Olia, kisanga. eh? Oyebi ke babude yo lia, soki bakangisi yango. Ekobanda kisasa tika takokombe. Oui. Oui. Ekobanda Paris, ti Chartres. Mwana na koko nyete na bomi. Butata ye te butika ye Alingaka bomela nga libala na mobali na nga. butika ye Yo loko nini oliaka tena kata ndako. Soni. mungweli mungweli Comment? Hein? Ah, usambusanga. oh non What is famille? Soni nini na exhibition? Oya pembeni na ngala nga. kulisa bino na kubeta buite yo kubanda ku café Et puis nous sommes tala. singa bilu wana Tala, yoka, mobali ngo soka mona nte. Na ko foto no ticket, ngana ko foto no ticket. Na foto no ticket ti Vietnam. To ku na Vietnam, na ko bituka 3 gifles. Na foto so ticket na zongo so kisasa. bon wana ni osumbangu za ukenda Pona bita yo no bitu na Vietnam. tokeyi tukuzonga après tozonga ndako bato baza pete onzi. Baki on dirait baki nako bambo appareil yo. Totika kaka ye awa biso tokindi. Lelo mo botuni te. Mobali yango ko muni nani? Mobali ko mona. zila Eh. bango bazalaka Bango misatu misatu, na mbali zwa ye mwana. mete pao Eh. zwa ye sisika oyo yaka mninga ngawa na mwana mbali wana jelo bango misatu Donc yoka, Bango de si bazalaka. j'ai bien compris. Maître Paille, c'est un vieux. muni mbali bupia ye wana Et l'autre là, qui est aujourd'hui là, sisika c'est un vieux. Le moine na bango Djelo. Djelo ne Non, papa, non. Bonani. Hello. voyou moko boy. Non, papa. Kasi nani? Nani? C'est maître Paille. ah maman Alors bien ça vieux. quelle audience Mete pa mwanza ndeni. na ange ya mama na ange na ye nini? mukulu na nga ndango mona ye wana ngana ye tuza ange moko Oyo totanga ana ka mkono na biso. mama na nga ye Sala. Asa Mwana moninga. oyo. Yebisa ibele. Otenga wapi? Yoko tutemenga yo tinga wapi? Donc Tino James wapi? je vais faire ceci. Ba nyonso ba na prison makala ba kopima. Comme ça na récupérer ma place wana. Famille na bango nyonso. Na bato batala yo pang poni ba pesa conseil te. Ba ko se retrouver na prison. Même un chien on va kuta wana. wana pi bakuzwa yo mabina bato ya quartier Bakozwa ye mabe Kusala ata nini? kutunga mama no ata kutu pasta yango eleki. On- Na on bongo revient- ndima on revient koleka quand? tata bongo te. Tokoya quand? Tokoya Totika quand? ye kaka tokende. so tokende na ka Te tokoya tokozonga mkoni. Tokende. Ya ici tukuya wa bakata. zimbo yoka Koya tozo yawa. toujours Dans 24 heures. Koya tozo yawa bulldozer. Ndako yo bako kutisa ngo ba bimisa ngole. Bakene ko bwaka ngo na bumba. bakupepa ndako oyo bakupepa Ngo yango ça sur l'exercice te. tokai Garçon na kutani na mutu wana. Mela koboma ye. sisika oyo Modelo asali ngana kofandela ye. sisika Babominga nde. O babominga nde koboma. azangi kupesa ndewe ye conseil oyo eza opi de conscience Tokei na koka. Ye maître Paille wana. Invite famille na biso tolata ba feste. Tokei. ali yo tokai Yo mwana mumba. Yo, eno ni nguluko kulia tuli. Loto yo lia. Loto yo lia fina yo. Si babwa kama sasa batu ba neta suma mbele te. Bablo tamu le kola loso. Allons-y ko yeba ngai. Soba.
tozosala te mboka mumba essence ekoma kotekama na bangonga wana konasala nasomba voiture etambulaka na miliki mboka mobimba essence batangaka kaka baere kotekela personne ici nous n'avons pas d'état à perdre. L'État lingi bango toujours na makamute ndenge za comme na mboko. Vous encouragez le mal. Kadhafi salani. Siko na moment auto sande. En tout cas, si à poter ça là moi hein. Na kwa auto mula makolo. Peut-être vous allez marcher à pied mais moi je ne serai pas. So papa na boye, fra boye bateke kudia nkutuna ndaku. Comment passer? Mais comment vous revêtez votre papa? Et comment passer? Mais yozo kene ko so mukumba na makambo zoba. Nyama. Tale longi na yelo kola mardi. Oh, mwana mubimba falaza na mayele bandinga na bino bakomba kotanga bino muzoba kaka na buzoba. Tala makambo. Tutu daga tu kende ka bongo bieto songa na mo fanga ndaku na ka zati. Wewe tu soma na biso ndaku. Mundwali. Bato lutu luka bango. Sisika. Oh, banani. Bango. Tiko bango. Bane bango. Resobi. Bango sisika. Bango. Papa. Bon, biso telingi tolba boya. Biso mwana na biso azu mukumba. Bon, kisita yo yebi bango. Na yebi yo. Bon, sikoyo. Yo mogu luba nani ya sali yo. Nabia. Famille na biso makambo. Nini? Famille ya pini c'est besoin makambo. Bani. Mutu ko nga mara muzali makambo na oni ke na ngai. Ah. Eko kuti bino cher, hein? Nelo pe bino pe. Soki bonani muzo makambo te. Waluka kama makambo kumuna. Kaka, yoga chauno. Oyu sari na famille na ngai. Uyebi kando oyu pisinga. Wali musa. Na kongu pesa yo mbatende una. Calme beta, yo beta pour Yo, tikala kasabi. Kauti kuluka bino na ndaku. Tozate note. Abon. Biso pe to luka bino na ndaku to kuti bino. Sisika. Oyebi kana nengrete. Uyebi kana nengrete. Sisika na papa. Dela na. Wapi mo? Dela na. Wapi mo? Dela na. Tika siku. Tika. La kwalita mena sel muki. Nini musa. Papa Zela. Zela. Nake no simbi sabilo kuna bandani kuna ya. Mobana no mobana ngo wapi yena no wapi. Mobana ngo. Yobe no mobali ya. Mobali ya sani busa. Mobana no de. Mobana ngo wapi. Bisambal. Mobile. Wapi mobile. Yo. Na so mbali no nyama. Wapi? Wapi ye? Santé. Wapi bebe sada. Yo. Bébé Santa Santa. Asari ni. Biso ni yo ko tika no mutu wala. Papa. Ah. Nani? Yo. Mwana boye prema. Yo kisita. Yo bulubate nyama. Nalubani. Mwana boye prema. Okele kutsayo ni ba prema. Sisika na kama yo ndo. Ah, na saki. Kama yo. Ampangi. Papa. Yo asimika. Magola. L'homme est petit, Dieu est grand, tout le monde le sait. Mon pao, le maximum. Roger Banqui, le feu c'est le... Alors qui c'est que maman osa koyoka na yeye. Butole la lite yo yo. Yes amigo. Suswe lolanga pembeni ya motema na yo Miss Love, juste un peu d'amour au sein La bourse l'étoile d'Afrique, le prince de Lausanne, Néné Gonçalves, Molokwe Gabechitea. Pablo Vic Toula,
le patron de la boîte Horizon Schengen. Horizon Schengen est situé dans Plessis-Trévis, au 51 avenue Cueilly. Horizon Schengen est ouvert tous les vendredis et samedis. L'ambiance est vraiment tropicale. Il y a un peu de tout. Il y a la bouffe, il y a de belles nanas, de beaux gosses. Et c'est ça, Schengen. Lina Travel. Je suis le chemin et la vérité de la musique africaine. C'était Charlie Anthony et la bière en belle. Makabutani Kolata, ceux qui ont organisé fête de mariage, super anniversaire, ma baptême, mini costume, super wax, ma robe à mariage, chaussures, bijoux, Mona Charlie Anthony et la bière en belle. Je suis là pour vous, grâce à vous, je suis là. Mes numéros de téléphone sont 06 16 28 11 67 01 64 52 88 64. Merci. Allô, c'est Charlie Antonio. Parce que là, vraiment, il y a un rapide. Oh, vous en avez suscité. Dans 2 heures, vous allez la banque, quand il y a un bandi. Il y a seulement là, vraiment. Tout ça, il y a un bino. Vous n'avez pas su amitié, mais il y a un beauté ici, là. Dans 2 heures, vous allez commettre des banques. Merci, Nazouyama. À tout à l'heure. Vous avez un problème personnel ou professionnel. Vous voulez créer une entreprise ou réaliser un rêve. Vous voulez suivre une formation en informatique et garantir un emploi demain. Venez chez Quinters. Chez Quinters, c'est le carrefour des offres et des demandes des services. Dans notre cabinet, la porte est ouverte à tous. La formation Quinters, aujourd'hui, c'est un emploi garanti demain. La réussite, votre réussite, est au bout de l'effort. Quinters, le défi quotidien. Makamunga Zolo Bezali, air de vérité, Yamangwaou, Maître Paille, Krayaya, Laïlaï, Merci bonjour, alias Madepa Numero. Donc, on a la vérité tous les lots d'émission Oyo. Parce que, au moins, il y a un poteau, on a un litro. On a un nouvelle Mutumoko, autre chose, on a un net mongolo. On a un ami. On a un problème de délit. Donc, comme le roi Likita, donc tous contre. Mutumoko atabi no tous contre Mutumoko. Donc na zaki lokola ngamoko na sobunda na bato nyonso. Donc na kini na osala production ya bien, na osala makambo na tout ya bien, mais basali réunion celle contre Mutumoko et tous contre Mutumoko. Vous comprenez? Donc le nom la vérité nyonso. Et ça yo fait ma sumu makambo zo sala zo fansa ba massa nyonso tout wana contre mettre paille yebake
ekosimba te ozo comprendre ekosimba te ozo comprendre même yo ngolo nakangaki na bakwali na yo oye bakili wana bien nakangaki na bakwali na yo nasala bakili ebele me bato mokili balingo ndimanga te napesa goût na théâtre bato mokili baondima te donc lelo vraiment oboyeba mpena vérité tout parce que bato théâtre ya ekala liboso ezalaki avant moto asekisa afo alatela mpe pasuka avant motu adima na se fo ozala likosi bie ozala na mbunzu mpo ozala comédien mais ntango nga nayaki na poteki quand même idéologie ya bien tateyaki fo alataka bien fo azalaka kitoko fo azala présence po epesa mwa valeur quoi alors baninga mosusu bamonaki yango mabe mais ati bino osali vie masumu vie poedi na ye elombe yo ozomonaka oza elombe ntango biso ozalaki na bakini wana ozalaka na droit kobeta ata na palladium ozo comprendre ozalaka na droit te kobeta meme na palladium te mais biso tobeta na ba 4 janvier tobeta partout tuki na beta mpe na donc natambola kongo mobimba wana eyebani mais baninga oyo bazosala ngai eza malamu te ko mais ngai napesa goût na théâtre bato to bazalaka na kini bayebi natiki groupe nanga par exemple na kini nzoka nde bajalo bazalaki na kotanga lelo eza aire de vérité na kotanga bato tu yo sans souci yo tala libumu na ye kuna yo omonaka masa na yo nafingi yo te me nalobi nde vérité mpo oza na libumu nene na masa na yo te oza mpe mokuli fila nkubila donc awa yo zwi petite wana mopanzi mouvement ozwi ebaka ta nga nalobi rien mais jour nga nakoyaki yebaka na kozwa mama shako obie te sombelaki parcelle libela me mokona koyaki ozomona bikokwa ozomona babaki tala nga na tv tala babaki na tv tala bagourmete pamapama nazoyaki soki nayekini boeleve nakozwa mama shako na kokoti na mouvement toza na moma ya na toki yo na koti yo na makasi bino mpe bashege mpo koyeba yango ke toza na moma ya kotoka tokokoti yo na makasi omoni ke kishege tosimba te omikotisi na bareceveur ozo comprendre kireceveur mpe soki omoni ke tosimba te mikolo oyo omikotisi na kishofere bamama ya ndunda soki bomoni ke kindunda ezosimba te bomikotisi koteka ngombe mpo mikolo ezali totoki yo tokoti yo na makasi ozo comprendre mama funfunfun mama tientientien mama funfunfun mama tientientien alors lelo ndenge nazoloba awa toza na moma ya vérité yoka pamba 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 allô allô oh vous pouvez m'excuser alors je suis plein d'émissions je suis en direct oui oui merci ah putain qu'est-ce que j'ai dit là je dis tu peux m'excuser putain de merde je dis bien vous pouvez m'excuser je suis plein d'émissions ouais oui mais putain de merde n'importe quoi tu dis n'importe quoi mais non on ne peut pas continuer comme ça lui. Je suis en plein d'émission, vous continuez à parler comme ça. N'importe quoi. Lui arrête. Vous avez en direct émission. Vous excusez quoi. Ma téléphone n'est pas ma femme. Naza wa siko na mikili. Bala mikili boye bake. Naza siko na mikili mamwaou. Edi Murphy. Maître Paille. Alias Madé par nous, mais c'est bonjour. Donc naza na mikili. Siko nde okolanda biloko na ngai nyonso na kosala kala mingi te bokolanda na bateatre na ngai mais aire de vérité onga nazolobela bamasa na bavie oyo tosala na bango esika moko bakoma osala réunion moko boye contre maître Paille même yo mpe vie poedi sala mosala na salongo salongo yango ekomi poulaye basalongo ekomi ebele okoconstruire groupe na yo te kaka kofandela ngai na likita donc nasepeli nango te quoi fallait quand même naloba oyo akosala kaka ai na mosika seke ye seke libanga wana ezwi ye
so comprendre alors nalobi mpenza ndenge na kolobela na kobanga motu te sans souci lokola ozwinga bato ya groupe na nga oyebake oza na attaque spirituellement ocomprendre oza na attaque bino mona asi boyebi ntango nazala na kini boyebi ndenge makambo yango ezala awa mpe tata leki na approche tata leki azomona nga lokola mbakasa obie yuma na ye présence na nga fumfumfum soki napesi kaka mokongo cwen ozomona teke mystique présence na nga fumfumfum soki napesi kaka mokongo cwen bonasi bocomprendre cwen donc koloba bato balobaka peme twa donc cwen mais idéologie na bino tala jésus te comprendre toujours là oza dosé comprendre mama fumfumfum toza na moment ya mafumfumfum cwen na bino bosalaki cwen na bino mais nga toujours olobi na ye mpe na lobi mafa mikolo ekomi ndenge osali cwen nga mpe na ye cwen comprendre mais bafanatike na nga oyo balingaka ngai bokanisa teke ndenge nazali na kanda fali na manifeste yango parce que balingai groupe na nga epanzana bato nyonso misu na bango babimisi misu na bango babimisi na nouvelle oyenge esali nini bon mangoko asali bino nini bospike nga bien ou bien bolingi nini nakoma tre bolingi nini nakoma tre boyebisa ngai nga naza mutu te naza na droit kolia te naza na droit koya na poto te nga napekisi bino putain de merde n'importe quoi bozoloba neti bozoloba te di botika nga calme je dois travailler comme je fais français tralala mawapanga omona français pamba mais nenasi botika nga nie moto na moto atravaille na kwe na ye oyo nga nalobi lelo esui yo ozongisi na bana olobeli ocomprendre tozali kutu na bakini ezalaki na match kwata biblia komutima otie tibia jibe alobaki yango otie libaya bango mpe batie libaya nga mpe otie tibia na tie tibia tala banoko bomonanga mbangasa te nga na timba ntina kikosi ozo comprendre pere aleki ntango na prochaki ye amoi lokola tozotambola na ye azomonanga lokola yuma na ye nazalaki na kalme alibaki nasali kasa ozo comprendre nasali na yo tataleki nasali na tataleki nga naza te ntango naza na ye ntango nakopesa mokongo cwen bayebisinga tu oyo olobaki me na reveta yango kwa sikoyo nasaki lokola neti naluka vi nabeta libanga ozo comprendre po eza makambo te eza ndenge wana toyaki nde koluka naosala mosala nga nabeta libanga me sikoyo nazongeli yango na force ndenge nazongelaki yango na kini tozopasula biso nyonso ozo comprendre oza wana fumfumfum oza te cwen ocomprendre banoko wana eza makambo mikolo yango wana ozo comprendre so moto aza wana olingo tonga ye te fumfumfum soki apesi mokongo cwen toza na moment wana alors nakobanga motu te nga mpe nde naza boye soki obengisi nga na concert na yo te je ne peux pas venir faut topesa mosala oyo dignité eza te soki ozoloba yo tata leki ozokende baconcert ozokoloba omoni ke non oleki batutu rien oleki motu te oyebi yango banda bakini mpe na leki tika bakoneri comprendre tata leki ya ocomprendre so oza na matoi ya koyoka alors bafanatike nango comprendre nga j'étais vraiment émotionné nayokaki trop et puis il fallait quand même naloba ngo na vérité na babandi nanga nyonso ebima bokosepela mais nalinga koloba te nani boyokanga naloba boye te soki nalobi boye c'est trop j'en ai marre il fallait quand même naloba celle contre tous pourquoi qu'est-ce que j'ai fait moi j'ai volé non j'ai escroquerie non j'ai pris la femme de quelqu'un non mais qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi vous me sauvez comme vous me sauvez pourquoi? Vous voulez que je parle le charabia ou quoi?
Ce n'est pas possible, mon cher ami. C'est pas possible, madame. C'est pas possible. Je voulais dire quand même, tout le monde faut me comprendre quand même. Je suis un homme sérieux, je ne peux pas. Pourquoi? Vous voulez me... que quoi? Oh, mais non, jamais. Il y a tout le monde. Si vous avez quelque chose de dire, téléphonez-moi. Que ne dire n'importe quoi. Vous voulez toujours parler de fou, Quand je suis là, vous ne parlez pas. Quand je donne le Congo, vous parlez Non, j'en ai marre de tout ça. J'en ai marre. Et puis, le groupe n'a pas de calme. On est bakima. On a formé. Vous comprenez? Je suis en colère. Hein? Pas de blagues. Hein? Matin 6 à 7 gars, 8 gars, 11 gars, 7 gars. Mais c'est Sylvestre, mais c'est Folbinde. La grande puissance Katarti. Vous voulez que je dise quoi? Utaunana na mie quoi? Mie mtoto, mie mtu kabambi. Mais aimiez-vous? Aimiez-vous? Miez-vous de mtoto? Vous me tongez? Bon, vous me tongez pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait moi? Vous voulez toujours de me parler de ma kamunangai? Ah, au côté de ça, t'attendez. Ton pote na ma bête. T'attendez. Ton pote na ma bête. Vous comprenez? Ton pote na. Continuez na tchon. Gabé na osala ga fufu. Bye. À Paris, silence au juge. Soki omemaki kitunga sami, maboko nanga mibale kokoka nyonso te. Ezalaki pepo ya sante na yo na bana ikasolie olin obatelianga nzoto na tela lokola etabe okobetanga okopesanga banduka na nzoto nanga Marte Atanga la perle noire mama na ya wana bebi esami konyokolo senga ye Yemila mama na ya wana bebi esami kisamele senga ye okende mosala na tongo senga kifande chambre bukanga ne mokongo kolama na bidi kaka senga na pokwamesami akotikanga te na mpema kotungisanga shinai mabele na ngai ekoma sosete na tongo mwana mela kutusami bazuwa nakosila e mama sukus makelele pire grand frère soki omemaki kitunga sami maboko nanga mibale kokoka nyonso ezalaki pepo ya sante na yo na bana kikasoye okotelianga nzoto na telelo okopetanga okopesanga banduka na nzoto Du nouveau et la nouveauté en région parisienne. Le restaurant Place Victoire, chez Paulin Siloulou, au 67 rue Gabriel Péry à Saint-Denis, vous accueille tous les jours dès midi à minuit. Restaurant Place Victoire, spécialité afro-antillaise, la Martine. Pour vos repas en toute tranquillité, vos repas d'affaires et autres, rendez-vous au restaurant Place Victoire, chez Paulin Silou, au 67 rue Gabriel Péry à Saint-Denis. Téléphone 06 63 64 33 25. Place Victoire, un cadre vraiment paradisiaque, un cadre romantique unique en son genre. Les restaurants Place Victoire vous proposent des mets délicieux, vraiment variés.
Francis Kalombo Solution et Doxier. Rastafari, this is Babylon system in the house, you see.